La Monique, pendant le temps en prière, il y a tout ça. Comme ça. Nzambe adoucir motema na yo. Adoucir motema na oui. Atiam sapi. Adoucir motema na parole de Dieu oyo à travers serviteur de Dieu. Ça y na susuri malamu. Yonde pasteur, on a ça yuka makele na sima. Te papa, ça makele te bato sambela ndi Nzambe, ça makele te. Ah, yonde pasteur responsable. Nga pasteur non, responsable de l'église. Mwinde on ba responsable de l'église. Oui papa. Na pèse 5 secondes. Namuna bino wate. Papa, nga na comprendre te. Na yibisi yo eza lupangu na nga. Nga nde responsable lupangu oyo. Yuki? Mais papa, si je comprends bien, c'est vous le papa il y a frère Nanga Jean-Pi. Oui, c'est vous les papas Jean-Pi. Nga nde tata Jean-Pi. Bon, ça va papa. On a sambi la moquette comme ça. Na bouyi oyuka te. Hein? Na bouyi bibisa la bana yo. No yo tobola mbunda. Ouais papa, merci na yo. Na tobola mbunda na kimbangu eh. Na tobola mbunda na kimbangu. Wapi ye Miss Girl? Akat. Diza. Nalubi eh? Na sima ngai, petit ano mai. Na sima ngai. Nazo comprendre te, nga na ke mbembo, na ke kuluka. Ta siko na ye kuzunga nga, na ya kuta makele na sima kuna na wese. Papa. Batu bakoma osambe. Kama mna nono yo, uzaki wa pope sana lapo. Siko ya yedo na fandi kimia mais yo limozwa parole. Bino kabo, soko indi abo kima bino nyoso. Soko ya boko ko loba na eti. Nani o yakawa? Bakuko loberete ye ko rupa. Ah? Jean-Pierre nde mtu atiba ndimia. Papa. Yo za kito déplacer. Comment yebi buzobo ya Jean-Pierre abasala a moto loba neza depoza mukolo. Bilamba akata combien de fois bundi pona bilamba bata akata kola ta debisi asokola raté akata lobati. Papa, siko ya Jean-Pierre ngaza to yebi te makambo yo sa ti aosa ba biloko wana ngana yebisi comment yo zo batu uteba ona lopoko soke papa yeba. Aebisi biso ke bosola ni na téléphone yondo pesa ke permission anzima église oyo ekoma ko prier awa. Yemo ya Jean-Pierre lobaki yango te. Kana sula ya Jean-Pierre na téléphone. Na numéro nini? Ya sapatu. Solo le ki biso to telemi wana tiemi libre me azo solo biso nyonso to vandaki a. Makambo ya Jean-Pierre ça doit se pena ngote papa na age na ko sapia mangwana. Okende kwa kangyo sona mo mbalbe komi problème bo epete. Papa. Ramlo aloba. Yo kama mlo. Ye Jean-Pierre makenda yo. Hein? Adina la baba ninga misana. Awo beta damu. Pa unaona zona pasi na mbungu mapa. Yedo sana ngo. Kem comme ça. Dalika muni yozolo baloba boy. Zunga boy. Zunga boy. Wewe zote no bimisa kanto no lela no publier mo. Ni kamni yo. Jean-Pierre. Tu me pas pour qui? Hein? Yeb ça na bika mo. Zona di pana chela mama suka ne mo pesa kana comme ça. Bona dia na. Ibana dana ndia. Uleni? Kona ugenza nengena sana na yeye. Tata, umoniti. Omema maloba kebana ne bazo respecter ka tata. Atokona. Kiema bona mno kwa sana. Lipe mwana ko lo ya ngai. Kona ngena sana yesha. Bana ko bira bona respect ngai te. Lipa desa. Antonas. Uzo ulera lipa desa. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Papa. Narubie. Nani apesa bantu mitindo bakenda hotel lingomba na simalfa una ngai. Oh. Église na sim. Ah. Bon moi ça likambo ko fani tsanga na miso baluki nanga kuno ko tuna ngobwe papa. Te na tuni yo mtakala? Non, papa ça likambo biso mi balé to fandi tozo solola na ndenge papa na mwana basola. Papa vous savez na mwana mobali na koni déjà. Na sima na yo ozala kité bantu wana bazoluka place a kotia ya église na bango. Baye ko intéressé nga. Namona ki on likamba malamu parce que église ezele ko mabeteze le ko malamu papa. Yango mona sola ki na bango et c'était prévu que ndengo yeboye na meka ko fandisa on pesa rapport ya makambo tout ndenge l'église. C'était ça mon souhait. C'était ça mon souhait. Ouais, na yebisa yo ndenge mabotika yo le kana sima papa. Merci. Kwa makambo tika ku le kana sima nga zakite. Merci ndengo pesa nga la peur. Mais na yibisi yo. Tout était déjà dit. Si va yibisi nga nyos. Ba pele ki o $1,200. Osola na bango?
pasteur wana tukutane alubi papa nga azali likambo na yo te mwana na yo ayambaki bisu tupesaki ye garanti na bisu kwa tutia lingomba yaona naza uyibisa yo zungisa mbongo ya pasteur wana aka no luka place utia lingomba na ye awa mapango kama nga za kamtatasio nemba za luba moto lupango zika nga moto wana wana kita lupango zika nga na tika kwa fazer nala ribanda bakitira nga ba moto wa moto ngomba ba utia ngwa baka no luka pesa utia moto awate mais papa kasi ye japi bondo sona papa na téléphone yo lobi ke papa mta pesi ko nzela po batala ba prier ezaki bongo te daki bongo ezaki na lobaki il faut to solo na papa ya gentil o solo ni na téléphone o numéro ya papa na bingi papa qu'est-ce que c'est là ye japi ko sele li banzi na hote lubila ye banzi na suke pe mo sele hote ya ni bongo nene tout biso respect belé ok confiance moi si abato moi abato o lekse bato ebelé ya o sonjo to se papa balelo mo si badata mona ndia irresponsable ntuka nena ndabu na bino uza responsable papa uza lelo ute yo lubila ye lubila sote na kubatise na mayo eza papa ve bino loba nini o eza mama soni yo bino okola na oka te olinga pe pepeni yo ka ta soni baninga na bamasalo misu bango na batataki na élection misu bazwi ota na soni te olibanda Raphaël na place na yo wa mokolo ebela libumu oyo oza nango tala niveau okoki kofiance mpe mwana bato amona mpe mobala malonga na place no feza ata a4 yo te na niveau na vraiment osila na age nozolela lipa 200 eza normal te lubila ye mi anini waya mabe baolaka te so na bini boyene na bamonaka bafoto ya badepute peut-être na komona te nani ye fufu elala na ndako azowela fufu elala ebata ye na bakandidati okomobengana yaya aleki na yo mobenge yaya papa ozomona décret po eza votima to nini ya nanga osisi papa biloko motuka nyonso nayebi te olingaka oboma papa o nini ya japi poso ne yango na boko siko asaloka bango mabeka batinoka ezomoka bandako ekomaka te bayibi yo mbongo ngai mpana soni ya koprésente epa motu na nga ke grand frère na nga mweka ne ovandi wana umeka okota wana ndako ketambwa na senge ne otambwa kisasa omimba kende oluka mbongo ya pasteur wana upesa ye po nazotobwa mbunda naobimisa babari banda ye ndaza na okende ka prison azwa 1200 wapi oyo ozongisa etali yo mamambo luki osisa oyo toteka mpe lupa onte mpona nini ye na mbongo abati ukutani na pasteur ukota wateso mbongo abato eza te uzimbongo bato okende ozungisa papa moni tinde nazwa kolemba boye makambo na yo tokutana nango so nayebi biso papa koregrete makambo ngai mwana no papa ndenge omona nga boye natangi baklase te mosala malonga eza te navandela yango kaka na ndako boye papa eske otrouvaka yango normal me nauti okutana na mosali ya nzambe moko papa makambo mosala na nzambe ayebisinga papa esalinga motema pasi asani papa tinenge tozalaka na kati ya ndako boye nzoka nde ngai balakisanga milio moko ngai nayebaka te papa basali nini balakisanga milio moko tinde na nyokolaka yo wana papa opyanga mbongo nasala boye nake nalie mbongo esili opesinga mbongo sala commerce nazwi mbongo nasali esimbi te sala boye nazwi mituka nateki mbongo balocataire baya nazolia papa biloko tu wana nzoka nde ezalaka nsima mvutuma bamvuta ngai papa. Je vous dis ce qui est vrai, papa. Tala na leloko kokamwa, moi je croyais que ba koyebisa que ndoki yango aza soki wapi soki na quartier zoka ne ndoki yango aza na kati ya ndako na biso. Na wana. Hein? Wana. Nyonso wana basali likopa wana papa pona nini yo un jour aux attention au couche. Ngaka nos attention na couche. Au couche. Bayebisinga aza jeune garçon, moi zo te muke muindo. Mais le moni à 4 papa. À 4. Ah. À 4 papa. Quel niveau kindoki papa. À 4.
Akate. Papa. Yaka andeme ngai. Msaka nde boy. Leki na sala onini leki na la sala onini. Na sala onini, na sala onini. Ah, lisa la biso, na sala onini. Oina ngo. Papa. Tande wafungana ngamisu. Papa nini ngo kasi. Lisa, na sala binoni esa akate na sala onini leki na nga. Naona Onyokolo nga boy. kama mana tata wana ya mkatimbira. Ah. Papa. Donc yi akate ndenga zawana akangiriza. Bon, les autres ngai les autres la sakuna. Akanga jampi. Ah? Afuta ye. Nani ni papa. Donc prophète akutana ye na njira alubike akate yo bebisa jampi. Pasteur. Eh papa, bonjour pasteur. Ubebisa na Mwana mabe, mwana mabe tile uzomone mwana mabe. Mwana mabe. C'est la ya 4 makambo. Boni kilo kuta makasi. Je suis papa c'est là pardon. Donc oyena bunga batu po bango na ba ye awawa. Poto boy papa bisa ke. Ai papa mutambongo. Ah bakangi akata. Naza mvute, nazo mérité vraiment délivrance à makasi. Do famille na ngaleki na ngako. Boni kilo kuta chapi papa. Ils ont l'air de gagner la solution au courant. Comment la ramener la zambo était pas ça? Ah, c'est bon, on a eu tout ça la prière, la famille. Papa, naïna papa na ngai parce que le baki qui fait biser le roi. Ayo kamlunge. Vous me savez vendre Et papa, ana kanda makasi à propos de ma communauté qui s'est passé. Eh, attendez vous. Nasali, papa pas comprendre yana na kanda. Ah, dilambe bomsa batwa. Yango na ye. Ni batambo ka boy posa kubala te. Papa. Makamudu sala. Ngandi na yawa. $1500 zili kwa usakana na nguti. Uzuranga. Nena yawa. Papa, non, la distance. je ne discute pas. Moi, quand je parle des choses qui ne vont pas, ça me fait du son. Tu me dois. J'ai la bonne diction pour les grandes options. À cause de quoi? À cause de l'argent. Mais je ne sais pas pourquoi tu m'aimes comme ça. Oh, Zambelanga. Toi, tu me dis quoi? Je ne disconviens pas. Je ne disconviens pas. Tu vas me donner non? Avortement. Après les seul. Avortement. Je parle des choses qui ne vont pas à la conduction. Papa. Le mal à distance. D'intitude. Je l'ai dit. D'intitude. Pour les gens. Pour les gens. Mais brutalement. Brutalement. Pour les gens. Avortement de bonté. Non, je sais souvent. Je sais souvent. Toi, qu'est-ce que pour moi? Il faut t'avouer. Ta moitié pardonné. Il faut t'avouer ta moitié. Je me pense de moi. Papa. Oh. Fils de quelqu'un. Qui Fils de quelqu'un. Quand je parle des choses qui te défendent, tu me détournes, tu dis oh. Mais qui t'a la bonne intention? Qui t'a dit qu'on t'a dit? Qui t'a dit je sais, quand je joue les mauvais, quand je joue les mauvais, qui est la contention? Moi, papa. Non, écoutez, monsieur. Je ne discute pas. Quand je joue les mauvaises, vous direz qui était la contention du moment? C'est qui est le c'est moi qui ai le défi au bout de dire une route, c'est la croix et c'est quand qui t'a tué cette affaire je m'attends mal que c'est encore. Oh papa, moi, écoute-moi, Félicité, toi tu multiplies moi? Hein? Tu es dans ton studio? Ah papa. Papa. Mais tu je t'y dis. Il y a des débordements. Tu vas me donner moi. Tu vas me donner moi. Non, mon fils. $1500. Papa, na l'homme de Dieu, non, l'homme de Dieu, non. Viens me caresser. Même la banque, ça a soupé, c'est bon. Cordial. Hein? Dépouillement. Enterrement. C'est comme ça. On finit ça le fois. Papa, je vais te bondouler ici de moi. Par rapport à la même si ça. Tu connais ça? Papa. Oh, tu parles avec Timbombo Thompson. Oh là. Il est qui niveau bon ou ça. Ah, papa, c'est ça ta fille. Ça vendit. Encore bien. Vous êtes $1500. Et mariage. Dieu ne boule. Il n'est pas le son. Il n'est pas le fort.
Non, qui je suis. Papa, s'il vous plaît. Non. Vous allez vous demander. Papa, toquei. Eh, makasi nena ba sabat. Vous sentir ngai. Tiampi. Mwana tatana betinga. Papa, you know, to go to